Bana poto, bana partout, balanda kilongo TV mbote na biso ya solo lelo toza awa devant salle La Fontaine wapesika tozo la maman Marie-Claire oyo atikaki biso maman Marie-Claire awaki depuis mikili ya poto lobi tozaki na messe kuna na résidence familiale bongo lelo toza na salle obomona awa La Fontaine esika wapi tokolela maman Marie-Claire bazonzila bandeko bazokoya bandeko bazana kati lelo tokolela ye cependant inimation de ça en États-Unis par rapport à ba heure décalage à heure toi on est États-Unis bisika maman Koufaki ah oui à 19h cependant il est déjà 14h passé tozo bandaja programme lelo bongo tika 15h tant kuna ba kozana animation awa bongo to luka to panza bato za famille bandeko bote mikili ya poto bandeko bauti ba Angola bandeko baza awa bokomona bango ndenge nini ba obsèque ya maman Marie-Claire ezoleka na Kinshasa et na yango bongo ekozala agrémenté na orchestre traditionnel etopé orchestre Nyanga ndara oya ba manyanga banrol na bango ezana ndara manyanga tuizana tokoza tokobina na rythme nyanga na rythme ba manyanga na bobi na tradition ndenge ni tolelaka ba biso mama Marie-Claire atiki bana atiki libota tokolele na kinyanga tokolele na mnoko ya mboka ekozala malamu mingi totondi nzambe oyo apesa biso mama Marie-Claire ye a permettre que mama Marie-Claire lelo tokumisa kaka nkolo to ça quelques interviews et puis plus au moins déroulement pour le to sala quelques interviews mais to kolobisa batu ndambu bon makamnyo so elekana kimia banyanga boza wa tuizana tolanda programme lelo elongona ndara tuizana. Eh bien voilà, tous un papa Mso, bonjour mes collègues. Mata. Oui, je suis de la famille, alors Toza Lelo na salle pour commémorer les Camboué sur la famille. Il y a Marie-Claire, donc les Leza Mokolo Oyo, Bazako Kundae na États-Unis. Donc Bisope Awa, Tosangani, Libota Mobimba, pour Soukisa, les Camboué sur la famille. Pour la minute oyo na États-Unis pe bazali sous famille munene na France donc awa pe na kisasa toza famille munene donc toza ko silisa likambwana lelo po toza ko kangote eza penza pasi mingi na ebite so moto na mususu eza pasi ya solo tozolela maman Marie-Claire azali maman ya libota munene ya ndeko et témoignage ni ozana yango ya maman Marie-Claire. Bon, témoignage dans un ya maman Marie-Claire, yé azalaki kotinda biso kaka na classe. Azali goloba, en tout cas faut botanga, en tout cas faut que de classe. Dans un se rappeler jour moko na Saint-Gérald, bana ba koti classe, biso tozo tia retard na Edi. Edi pas aux États-Unis, ngai pe nazali na France, mais na minute on azala kisasa. Donc ezalaki azali ko coincer biso pote lobito comme bato. Maman Marie-Claire, molu moni pe manakimia bandeko baza te bazolela okoyebisa bango nini? Bon, bandeko bazali awate o baza na États-Unis, na o baza na France, na sengi kaka tozala ini et puis to pesaye bokei molamu et pa ya tata Nzambe ayamba ye malamu. Tokolele na rythme ya ba manyanga na rythme ya ndara. Na moment o nazoloba ndara azobeta déjà na kati, na banzi bozoyoka déjà ndara azako beta ndenge ya kolakisa ke ndenge tolelaka na epai na biso na famille ya banyanga donc voilà tozo salango pona na luozi bana 10 secteur banyanga nyonso tolela maman Marie-Claire. Ouais donc banyanga nyonso sika bazali bayebake to père de yaya moko oyo azalaki pona biso exemplaire. Toza pe papa Mso azo bongisa pa ba parquer ka tokomeka pe kozoye voilà papa Roger est président de la fondation Osen papa Roger Batezadio bonjour papa mes condoléances. Merci Rabi bonjour lobi tozaki na messe nguna na résidence familiale lelo toza awa na La Fontaine programme nyonso ya obsèque ezoleka awa pendant kuna na États-Unis animation ezala awa pe topandi ba voilà animation ezala na États-Unis lelo précisément à 14h kuna awa toza 19h. Il y a un loué salle pour tout ben d'attendre pour la couvre-feu zali hein. Voilà. Et puis pour l'emplacement pe batbaza et belé bazoya et ça pour na tous en amour cadre mo kamalam. Voilà. Maman Marie-Claire, tu as témoignage au PCA Lobby,
et awa lelo tolele na rythme na biso bamanyanga ndara moto azo agrémenté journal biso za bamanyanga toleka na ndara mama Marie-Claire alingaki ndara mingi papa na ye papa Guillaume alingi ndara mingi mama Jeannette alingi ndara mingi tokoli na ndara donc yango wana tobengi ndara po tolelaka na ndara bana 10 secteur bana luozi voilà nyonso kaka na kati wana. Merci papa Roger. Mon maman pe azalaki azali akei komela mama ya zoya tozwa air moko tolela na rythme ya ndara. OK, merci. Merci. Tokoti na kati bana luozi ngande likikongo ngo ezokima tokoti na kati tolela mama Marie-Claire na rythme ya ndara na omona kaka ba parking ba bazoya ba FG zoya sentiment que famille moko mnene toza papa koto ya na FG na mpandi to me kozoya bien kazokima na ta FG. Bonjour, mes condoléances. Oui, bonjour, merci. Ouais. Quelles sont vos relations? Comment on vous appelle d'abord et vos relations avec maman Marie-Claire qui nous a laissé? Moi, c'est Rodi Pemba. Je suis son jeune frère, puisque chez nous en Afrique, cousin n'existe pas quand il s'agit d'une cousine très proche, parce que je suis le fils du frère, du petit frère de sa maman, celui qui vient juste après sa maman, je suis son fils aîné. Okay. Un témoignage, maman Marie-Claire, comment vous étiez avec elle pendant qu'elle était vivante? Bon, en fait, moi, je n'ai pas vraiment eu la chance de bien la connaître, parce que quand elle a voyagé, elle est partie. J'étais encore un tout petit, j'étais encore gamin, mais j'ai quand même des images visuelles. Je me rappelle d'une dame très gentille, très souriante, toujours souriante, accueillante, gentille, toujours gentille et souriante. C'est l'image que j'ai reçue. C'est plutôt ma sœur aînée qui avait déjà l'âge d'intelligence, c'est plutôt elle qui la connaissait mieux, avec elle ils ont eu le temps de mieux échanger. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants qui nous suivent, peut-être qui ne sont pas ici? Courage. Courage, c'est vraiment dramatique. Mais comme c'est arrivé, puisque c'est arrivé, on n'en peut rien. C'est une décision divine et céleste, donc c'est au-dessus de nos forces. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est lui dire au revoir comme elle le mérite. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, je pense qu'on va aller maintenant à l'intérieur et nous allons suivre comment sera le programme. Juste là, nos amis Manyanga, les Ndara sont là. Manyanga nyonso 10 secteur Luozi wapi susu ba kombango ezokimanga tolanda yoza Manyanga ya wapi tolanda Ndara.
Merci.
Eh ben voilà, je pense que Bochi Kolandawana Ndengenini, kuna na États-Unis, baza bon na messe, bomoni ba témoignage leki, maté apé sili, kalaming te je pense mais c'est aussi là, ba kokenda bongo na cimetière pona inhumation. Biso toza Kinshasa awa, tokolele longo, maman Sosa Mpanti. Bonsoir maman. Bonsoir. Et condoléances. Merci. Ben, je m'appelle Maman Tsona, mais malheureusement, je n'habite plus le pays. J'habite la Belgique. Je suis de la famille, puisque j'ai épousé le neveu de leur père. Donc, mon mari était l'oncle, mon mari était le neveu du papa
de la maman de la défunte. Un témoignage par rapport à maman pendant qu'elle était vivante. Ben, le témoignage ne peut être que bon. C'était une femme assez connue dans sa gentillesse et sa générosité. Donc vraiment c'est une grande perte. Mais bon, nous savons que comme chrétiens, nous savons que la vie ne se termine pas par la mort. Elle ne fait que commencer. Nous avons cet espoir-là qu'elle est auprès du Seigneur et qu'elle est dans la gloire et qu'elle est dans la joie. Merci. Elle a laissé des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ses enfants? Ben, courage, c'est la vie. Courage. Je crois qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas orphelins, puisque la famille est là. Et en Afrique, la famille, ce n'est pas seulement papa, maman, mais c'est tous les membres de la famille. Ils doivent se sentir entourés, ils doivent se sentir en famille, voilà. Donc pour nous, ils restent dans la famille et ce sont nos enfants, on les aime et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est mon témoignage à maman. Bon, mon akuna na bilili bongo et mais Cécilie, kuna na États-Unis wapi esika maman Marie-Claire a waki tope atika kibiso bongo bazome manzoto ya kondo kokenda naye na Malita na ebte cimetière ya wapi du moins na ebigeza cimetière ya États-Unis wapi sika inhumation ekozala maman biso Marie-Claire azebo maman bato wana bozomona bilili ezoleka en direct depuis les États-Unis bazo mema nzoto ya maman yango wana ebimi bongo na motuka bazo mema ekenda bongo na Corbière bongo na Corbière ekokenda na cimetière wapesika bakokunda ye na bakotika ye bongo na ndako na ye ya suka na dernière demeure na ye wana bandeko bazolela pasi na motema kobungisa mama kobungisa ndeko kobungisa oyo azalaki trop cher po ya bango mama Marie-Claire Akiei solo wana bozomona c'est vrai za ba image amateur bozomona ndenge zoningana ningana wana batie nzoto ya kondo na Corbière kolongwa bongo bakolongwa na Corbière bozomona mtuka ya pembe wana bakokenda na dernière demeure na ye mama Marie-Claire kwenda kiambote mama Marie-Claire apema na kimia mama tozokuba reportage na biso toza mama Mpandi mbote mama Bote. Merci. Comment la maman Esther? Naza mwasi ya Nokonae Emmanuel Keto. Moi témoignage maman Marie-Claire zende nini? Marie-Claire témoignage comme tel. Bon, eza mwana oyo afandaki pe mwa mingi na maboko na ngai, avoyageaki pe na maboko na ngai, atangaki pe mwa ndambo na maboko na ngai. Donc présence te pa na ngai eza teke eloko moko ya kokamwa, mais eza eloko moko na vivre na yebi ba qualité na ye, nayebaki ba qualité na ye na moi ndamba ba défaut na ye, mais en général panda pana biso avant à rejoindre mobali na ye pourquoi azaki na bébé ngape na azaki na bébé oya fandi pembe na lero na pas azaki bébé donc azako s'occuper na bana nyonso mibale comme si abotaki ba mapasa azako s'occuper na bango bien ngana ko bimalanga problème moko ezalaki te azako s'occuper na bango bien bana o nga azaki na bango baki mikolo bazalaki baleki epa na ye donc akozwaki bango kwa baleki na ye bazalaki très très bien donc alaki très social plein d'amour. Mama tiki bana o bazanti bakoko na yo okozisa bango nini? Bon
balanda kaka ezaleli ya mama na bango na kasi nga kutu nayebi bango te mais bango bamoni ndenge bavivre na mama na bango na ngasi oyo nga nalobi eza mpe ka ndenge wana yango wana kaka mpe amanifestaki envers bana na ye donc bango balanda exemple ya mama na bango ki azalaki mama oyo alingaki bato azalaki mama oyo atondisamaki na bolingo donc courageuse forte donc balandaka bakalite na ye nga namonaki te me nayokaki azali kosala mpe bakwanga kanisa na milia ndenge wana mama azosala kwanga donc eza signe moko ngolakisa ke aza vraiment mwasi oyo babengi mwasi yango na kaka naza koya na yango ya koloba epai bana baza na courage eza dur mais eza nzela ya biso nyonso mutu na mutu azalaka na mokolo na ye donc basupporte kaka batonda kaka nzambe bakozwa kaka tana baconseiller mutu oyo kaka mpe bando kopesaka bango baconseil lokola mama na bango. Merci beaucoup. Voilà, wana bochoka mpe ndara eza wande na babaki tokolela na rythme ya ndara biso babanyanga ben toza ma famille awa bomoni ko babimi na messe bazokenda sikoyo na cimetière et je pense que tant bakoma na cimetière tokoreprendre lisusu baimage parce que totala yango ndambu tozokoba reportage na biso.